Moi politique na likoya biloba loba na e na benga ke karabala sorcière Eve bazai ba biloba lobati azolo beza cop lokola biso toye na cop docteur etenya lo esuka na morgue d'abord kutu pona mambu ebele na bis pe bibembe pona na ba mambu bibembe ata coronavirus esili makambo nde batu bakomisa bibembe ba feti wana donc mesure il faut ba maintenir en. Mais pour la mambo babis, l'État il va subventionner les pétroliers pour essayer à transporter. C'est comme si ils ont respecté parce qu'on a pas 35 batondaka batema debout, on a pas tarsi de fois il y a 3-4 toujours je sais pas na ba marché Gambie là batu bazo tonda et belé na ba pays islamique ba réalité batu ba kufate. Donc ndenge zana les aba mesure donc yombio pangwaloba vivons dignement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Aza présent Brazzaville, ils ont mesure tozui parce que le pays est agressé sanitairement. Tozo ba député Mouké, n'Équateur, na Kivu, ba Congo na babandundu. Kabundo lia qui ne ko implanté parti na biso kuna, Kabundo juge boya qui ne ko implanté association na e oyo koko malobi parti na baboul na ye. Sananga ezayo dotonanga ezayo nalingi yo na motema salananga tinasuka tindelanga banjelu. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine RD Congo Nabiso, mission Nabiso Oyo. Tomesana toujours kolobela bino bosolo na politico makambo oyo ekolekana na mboka Nabiso République démocratique du Congo. Le tokomeka kolobela un peu le message du président par rapport à cette virus. Tokomeka un peu kosimba mwanungu oyo, quelle est la suite par rapport il y a moi des ordres mukeza qui na kataï de passe. Tokomeka le sous Kosimba ka ya décès au écoute na kati ya gouvernement et pas maman ministre biso adasa vraiment na pesi misikaza mes condoléances donc on me ka en paix Kosimba lisusu moi actualité ya muke o ezali ndenge to mesana toujours ya koyambela bino invité na non spécial na kati ya RD Congo pour son politique moi mboka o toujours tolobaka naye makambu o esengeli ya mboka au République démocratique du Congo avec le bonheur du peuple, comme Étienne dit toujours, le peuple d'abord. Yango tokutanina les gardiens du temple, fils Mukoko Mbotena. Mbote maman, bonne fête de mois de la femme. Merci beaucoup. Trokende vite na masolo na biso ya lelo. Parlons le message du président par rapport à cette virus. Aux joie qui leur tire na ndengene. Ouais, le président a parlé, le chef a parlé. À lobby qu'il y a une menace, donc on a que le pays est agressé sanitairement et à part ça, c'est eux-mêmes qui fabriquent des maladies. Après, ils cherchent dans leur laboratoire les médicaments pour nous les vendre. Donc, les abats occidentaux, coronavirus, ils ont maladie importé. Les appels malades, il y a jalousie. La Chine a ça qui va une montée économique et commerciale. Les malades ne pas occidentaux, biso ba victime. Donc ça dit que coronavirus existe na Congo. Mes condoléances na madame la ministre Agassia ou à perdre moko ya cabinet nae. Donc na minute tozo sensibiliser kaka. Tous les frontières perméables et côté de partout. Donc on est agressé, plus que même agression à Rwanda, la maladie à coronavirus. Et na minute il faut tout exécuter les mesures ba sengi biso pas mon konzamboka pour y commater netike au comité de la fin non. C'est une maladie et la pandémie et les canons. Pourquoi le président a fait ça qui ordre de dépister le gouvernement, de dépister la population, si réellement vraiment malade des Congo?
Bon, on a tout d'abord au niveau du gouvernement, parce que c'est d'abord le gouvernement qui dirige. Et à part ça, pour la population, tout ça, déjà, nombre tout ça dans le Congo, ça demandera encore beaucoup plus de moyens. Mais le coronavirus, c'est comme une réalité. Tout le monde, maman, moi, politique, na bengaki Karabala sorcière Eve bazaïba biloba lobati azoloba eza cop lokola biso toye na cop docteur était nya lobi ke maladie et quoi à moi erreur a muke sa magi na nationalité batutu ba bi ke batu bakoma ba multiple nationalité ya récupéra qui en sur le plan politique coronavirus ezo occupé mutu la mukate ezo occupé mutu akashite et occupé mutu ensemble ya Moïse Katumbi te. Les malades, il faut que les gens na bao balobi pas trop de batunaka chabis pe bibembe esuka na morgue d'abord kutu pona mambu ebele na bis pe bibembe pona na ba mambu bibembe ata coronavirus esili makambo nde batu bakomisa bibembe ba feti wana donc mesure il faut ba maintenir ango mais pona mambu ba bis l'état il faut subventionner ba pétrolier pour et ça la hausse à transporter. C'est comme si ils ont respecté parce qu'on a ba consigne ba tondaka ba tema debout na ba taxi de fois il y a 3-4 toujours je sais pas na ba marché Gambie là ba bazo tonda et belé mesure vraiment est-ce que vous allez vraiment respecter? Ouais nandenge zana bani neza mesure la loi dit c'est la loi muto akoboya ko respecter mesure ayeba ke général Kasongo pa zawana au commun bamo recette à l'état au fout infraction mais bateau bazo matisa ba prix ya ba désinfectant ba protège wana boye ba kalaté ba police économique ba bando tambola civil soko so ba kucho sa mamba bongo yeba ke yo komi o ba bengi infraction il faut foutre mbongo donc police e ko tsambongo makasi na o ba bengi marambo ya ba indiscipliné na ba mbeko à l'état. Rôle ya kashne o batu ba couvrir ba zolo na rôle nango eza parce que batu bazo ki ma pépé to eza déjà muto aza déjà atteint il faut l'attendre. Bon personnellement ngape na omona ga batu nsu ba ko mona ngo mode donc mais ça surtout kara mende na yo ka ki malade yango ezotambola na mu pépé ezotambola na contact physique. Donc eza surtout na sens wana mais batu yebi na kinti batu bakomo mona ngo mode na cadre mona même cash na ngona nous pe salité mais ala chango kaka donc eza na marque mo boye pe cash na ngo eza vraiment balobi ke médical na ebite so ya zu cash ne ya la voirie ya poussière donc toujours donc moi confusion na kin. Mais toujours ça va tout bas respecter la mesure au balobi, pas d'entroupement, babar, au cause pour boire na yo, au même bien on a parlé na yo, bar sur les athées, na ba pays islamique babar et à la raté ba tout bas koufate. Donc dengue zana, les aba mesure donc yombio pangwaloba, vivons dignement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Aza présent Brazzaville, les aba mesure tozui. Parce que le pays est agressé sanitairement. Voilà, moi Namboka, tout le monde dans le pays, dans la France, dans l'Italie, ici on a bandaku, mais bazo soit soin na bango, c'est-à-dire qu'en charge, prise en charge, il y a ba connexion, il y a colia, il y a logement, il y a ndaku. Le président a dit oui, les gens respectent. Mais dès que lobby vous voudrez dire pour vivre de même mieux, mais ils ont la bâton sous au bazana. Est-ce que le président a eu vraiment mesure à précaution pour aider bateau surtout pays bon le problème est ça au moins l'économie n'habite d'abord est faible mais tant que gardien du temple sentinelle de la République on peut sera proposition netima ina courant bako katangonano parce que batu baza trop mingi n'a pas les payer comme un pays mort ville morte donc bako katana marambwana mai bako changer pe ba lignée budgétaire pour ça mbongo à l'état mbongo à gratuité pe ko kende na mingi kota mambo corona oyo pendant 4 semaines wana en attendant tu bandenge nini to sala parce que
C'est un danger, hein? C'est un danger na Congo, soit beti visondenge beti na Italie. Nous risquons même ya oloba qui est comme la fin du monde apocalypse. Ok, ça n'a pas makambu et nango kaka. Est-ce que vraiment il y a réellement ce virus na Congo? Ezaliko, soko kada directeur adjoint ya ministre économie à Koufi Ezali ya. Wendenge zana bon comme c'est un négligent qui hein au monde na Congo toza na défaut moboye tomi komisa ba docteur pona kozanga mbongo ya kokende ko se contrôler yangonde au mona mutu ye mo ayoki ka mutu pasi banini ndeni na oka koto pasi ko pesanga kinini donc yangonde nga tant que gardien du temple na tanga na ngate ndeka batu balobaka mais nzambe nde Tshisekedi ndatangisanga nazo proposer il faut basala iloko mo babengi assurance santé, c'est-à-dire par trimestre, c'est-à-dire pour une année tout Congolais bapé sango spécialement malgré que ba libéraliser ma assurance bapé sango na babengi kaka SONAS assurance santé wana pour une année Congolais mo apé saka babengi ata $40, c'est-à-dire pour trimestre moko ozo comprendre. Après si $10, 3 mois $10, 3 mois $10, 3 mois $10. Ce qui te sali de l'assurance santé, au beli, au cause de santé au félé. Ce qui peut beliter, au y a pesa qui, au y a beli, à la santé au félé. Donc, bah contrôle, n'a pas souhaité tout ça dans le Congo, na cadre wana parmi babilogo babengi ya fatigue volonté quoi. Toyaki pona ngo toyaki pona makamisusu te. Ok, voilà, merci beaucoup. Bato beaucoup la na RD Congo. C'est vrai, le virus est là, protégez-nous. Tout comme maté au bas côté rabiso, mais il faut sur la rame beaucoup. C'est vraiment le plus important. Tout ce message là, on met la rame matiti, ba Congo bolo, ba tanga wis banini ma, laver le main chaque fois. Et qu'on a bien moi l'amboka to simba moi parti moké, boni sangwa parti mikolo. Est-ce que Kimi ekoti? Non, Kimi ekoti te. Po batumi balé bazo linga ba se maintenir na kobuka mibeko. Il y a parti, il y a docteur en droit, au biso les soins mounene tozwa, ils ont respect des tests. Mais qui m'a une quotité, on a passé de la proposition, il doit y avoir un médiateur, au yayebi IDPS pour aller parmi les 13 parlementaires, baba kungwa kumwanza pour makambo ici là. Donc, mais on a surpris, il y a au moins un artiste comédien mo communiqué du Yombo. A komi ko le kana TV ko sa banalise azolo baye mo aza mutu a IDPS cité mais azokota makam na biso a IDPS olia sa banalise ya 7e art maboke azoya kokota pas zo sala ngo mabe lelo na epona expliquer boy d'abord l'air azoya ko loba babiloko na zoloba na epte so azokoma histoire a IDPS ndengeni azolo ba Germain Chabani et le côté Germain Chabani a mobilisé Germain Chabania sala ou babengi jeudi serveur, c'est-à-dire là ba marche sitting au tobande ko sa liboso ya seni. Kabila kutu lobby ça loba vos histoires de marche jeudi là, ça va terminer bientôt. Wana ka diombo na peut so banda ko tourner ba théâtre nae pour aya ko loba ba makambo. Na yo ebise kai ba ke tozo yo kai. Makambo tout soka za mutu akabundu balia kanye ndakala. Donc aye ba kindenge zana tozo yo kai. Bémission na union so yazolo ba parti na biso kende mabe Kadiombazo azo déclaré au babengi Kabund héros vivant Kabund héros vivant baloba en français vaut mieux la fin d'une chose que son commencement pe marambo Kabund mwana na kufa pona biso ba combattant autopsie mo pe bima na ngote rien ne prouve qu'il a kufa pona combat na biso yazo ya koloba ke Kabund héros Kabund asa mata na cheval. Vaut mieux la fin du Azalaka nde héros, biso tout toza héros. Toza ba député Mouké, n'Équateur, na Kivu, ba Congo na babandundu. Kabund olia kene ko implanté parti na biso kuna, Kabund juge bon ya kene ko implanté association na e oyo koko malobi parti na baboul na ye, o Kadiomba za la porte-parole. Azo ke ko implanté ngo kuna, pe azus logan na biso a IDPS, eza pas une seule parcelle sans UDPS à commission y a parti naï.
wana point Kajombo ozolo babiloba lo Kajombo azoye bateke biso nde tozawa tozo bundelo babengi bonne gouvernance, c'est-à-dire que gérer parti bien ba députés na biso nationaux provinciaux na ba conseillers na biso na neo e utoleka ba contribuer ki na parti $192 000 parti zanga ba kiti loi ba kiti wesa malonga te kende kuna na GB place Kabunda sala deuxième bureau na e place azwara batu oyo asenga bango liesa punda memayo soko moni bureau wana eza lokola ya parti socialiste français ya biso awa so tala yango eza fulu Kajombo azoya koloba biloba loba na makambu ya parti na biso Kabunda bandai kotambola na bajipo babengi ba V8 oya bapina mwendo 5 nano akomi vice présidente mbongo yango azwango wapi na kinga kachi tolongwe nanu apona expliquer na Kajombo Kabunda memela biso mutu mobo komone Elvis Mayo wana ala Cyprien ya babengi Jean-Jacques Mamba ya MLC alongwe kuna ake envol ya Denis Sesanga aiba $20 000 kuna Kabunda mema juriste na kacha parti na biso lokwa ba juriste bazati Kajombo azoloba na Paul Chilumbu ke Paul Chilumbu ndenga zana azelo côté aza populaire te Kabuya ndaza populaire Kabuya aza populaire na 4000 ya permanence à UDPS. OK, Paul Chilumbu abima o babengi député national na Tsangu. Place ibaki mbuta na ba Angelo Kiana bakenda ko corrompre, mais abima député national. Kajombo zo nié. Sala ba analyse non ndongo sala. D'abord aux égoïstes, Chen Mumbaka yo moko. Émission ata ya cuisine ya la rate ka yo mo babiloba loba. Kajombo ozole kapé oloba ba makamna biso ya UDPS. OK, ti musika ko simba makambo ko simbati. Paul Chilumbu abundana o babengi Jacques Chabani. Na akim dans la finale Paul Chilumbu abundana Mike Mukebai. Na Daniel Saf na émission. Kajombo yo sala émission na Fabien o ya télé Tchango. Paul Chilumbu sala émission na epe abima molongi na émission. Ozoya ko kota makambo parti na biso ozolo bango. Bémission nous sala banalise yeba ke to tala yo batu ba olinga ba boma parti na biso so oza mobali ya sa émission na parlement de bois 10e tozo ye biso na ona munoko ke makambo tozo loba so bolia kandakala na Kabunda yeba ke biso ndo toza boy ba Kabunda bateka 70% o ezali ba 70% ya ba combattant Kabuya zwango tekelango bata Shekina soki bazo se reprocher na rien. Le Kabunda za o babengi Kabuya aza citoyen simple. Pourquoi comme autant boana basoda? Poizo se reprocher que azu poste ya ba combattant a monnaie yango ateki yango na ba membre ya l'église na bango Shekina. Tika biloba loba biso to ba combattant na lobi non na boina munoko tant que gardien du temple. Donc soko yo quitter oko se prendre kana yo moko. Donc tika biloba loba Fatia zana besoin ba imane ngulu te o banda ko kumisa Mobutu tongo midi poko. Fatia zana besoin na été sokozo kanso comme directeur à communication o bando loba histoire na biso IDPS sokozo. Mutukutu aza danger o apesa projet de société na biso Kombo le peuple d'abord Rémi Massamba. Azali yozo ya otangila biso Kabundi lo. O Kabundi mutayaka na makambu retirer signature. Oyebi histoire te. Eza base nde ba epsa Fati a retiré signature Kabunda ye na poko alobi 48 heures. OK, ngana tongo na 5 heures na loba déjà que 24 heures. Yo Kajombo komoko tamamba parti na biso le kwa bolia kandakala na ba Kabundi etalio. Na yinde ko ebiso le louvre message. Oui, merci mon amboka. Pourquoi bozo kokate ko salamo organisation ko planter un peu ba siège na bino un peu partout na ba chaque commune ndenge tout monde a parti parce que vous êtes le parti du pouvoir, il fallait na ba chaque commune bo planter peut-être ba bureau na bino ya IDPS pour ça bien bo mais camper ko bongisa. Pourquoi organisation ni zate? Kasili kambana lobby ga gouvernance à parti. Batu ba komi ya ba coopéra ba nouveau riche. Ba ozwata ya okende ko implanter parti na bamboka wapi. Batu ba komi fo ba vanda baza na de bureau ya aweza ya roebsa ba combattant tenon bon l'IDPS vaincra. OK, IDPS a à vaincre. Bureau ya GB eza place au bakenda au traité au babengi COP, c'est-à-dire liesa punda memayo. Donc batu baza na temps wana ten
Donc baza batumo tozo yebisa bango ni tete coronavirus mais aussi tobimisi bango na fenêtre. Suite à 72 heures. Kasi coronavirus nde tchango neti moi frein mais dossier bazo traitango toko soki baba kingwaye comme médiateur te biso na bango totema na justice totala so bakolonga biso. Par rapport à ben si toana auto par rapport à la réclamation ndenge balie bino 70%. Gestion ya parti na eloko na bango ya mandat spécial wa baya président l'intérim akoma ko nommé. Yo mona président intérimaire anomaka wapi? Intérimaire égal provisoire ezaneti vandelanga na nuwana na koya. Yo komo nommé bato. Botika bilo kwa. Tshisekedi ba dirigeant parti 4 personnes à directoire. Yango na mona ke soki empêchement sami mutu mo wa diriger akokomisa parti yae. Alobaki triumvirat. Triumvirat za convention nationale eza obabengi CEP eza présence à parti. Yo kabundo komo lingo komisa parti yo mo gérango. Non. Kendo gérer parti nos décisions finales. Pourquoi tata ekolo azolo beloro tepoye mon tata ki Jean Kabunda? Na minito ye azam ye mutata ki ataka ye pona moment murubu. Azolo beloro yeza désordre te eza yo monango eza désordre. IDPS ezalaka bongo akolo bandeni atiki biso to trouver solution na ndenge na biso mais tant qu'autorité morale nga na salier de la proposition petit tengezo ya kawa akokaka na été siko abengi la biso baba kyungu ya logo appel soto moni kyungu to mona ya ba image ya Tshisekedi l'un des 13 parlementaires to pema kabunda vanda na ngambu ne na koliti ne kabuya biso pe ngambu na biso ngai Jacques Sabani Peter Kazadi Paul Chilumbu to vandi na ngambu na biso to na ba force du progrès to négocier makambo pour kimekota so kimekoti te so ka coronavirus est sili bangonde baza responsable na makambo te koya. Voilà, comme nous sommes vraiment à Souka, moi question moké, moi 2 minutes pour répondre à l'article numéro ça là par rapport il y a dossier il y a Zoé Kabila et puis il y a général Kanyama. Au général Kanyama des ana ban so balongole bani asala petroti. Amelisa biso pe ba gaz trop apé mananu pe tara mutu comme les danger de mort. Mais mamba Zoé Kabila na mambo ndeza mutaza likola lwezate kota Zambie kuna so kota Tanganyika ba désordre za ba Zambien bazo kota na lobela ngo déjà Kabila na esprit mabe na a salara tous les kinabima gouverneur kuna pose à porte d'entrée mais avec Dieu to vaincre babilo ko anyo so ya Kabila donc yé soka monike ba créer ba problème na pouvoir za zongi si relation na Israël. Bible lobby, tu seras béni, yo muto béni Israël. Et tu seras maudit, yo muto maudit Israël. Papa mope avant d'année été à commande à Koko, muningane kengwa kenda déjà au babengi retraite, tambo mwambazo au lobape kiro, ondenge zawana banini, relation na au moins bino makambulu, kabuluka bali babe batambo mwambo balingande bakufa na maboko ba kombata tobo na biso. Donc âge avancé mozo lukano ka makan obosani na noza mitif na balinga bakango na CPI au bombardement d'avion to livrer au continuer. Voilà, on est arrivé presque à la fin de cette émission. Gardez du peuple, j'ai peut-être sur mon la population par rapport à cette virus et par rapport il y a partie nabinoïde de peste un mot et puis un numéro de contact. Ouais, partie nabinoïde de peste d'abord ndenge zane za batumo bakomo linga bakoma barambo kala te toko diminer bangonde to diminaka mavungu pona mambo coronavirus mi batela nzamba batela yo. Donc numéro nanga contact yo so zo po finganga merci beaucoup eza plus 243 85 084 65 55 pona ba op na pesi bonne fête à moi de la femme et pas maman Marthe Tshisekedi et pas maman Denise Nyakero number 1 à maman na Congo et pas maman Amida Kamere et pas maman Olive Lembe Kabila ils ont un cadre de réconciliation nationale et pas maman Beni maman Kota Kamona sans pour côté désordre à laga pe maman ya Congo central côté moins danser masala désordre naé na pesi bonne fête à moi de la femme.
Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. On est arrivé à la fin de cette émission magazine Abino Bolingaka RD Congo Nabiso Bosolo na politiko. Toko senga kaka virus oyo et kotina katina mboka ete mi batela nzambe abatela yo balobi ete botanga psaume 91 obandi na 1 obandi kokita nzamba zo biso lobi ata maladie ye simbi oza etant ko simba te ata mi ba na 10 gauche et ko simba te to mesana na biso na bambasu to mesana na biso na bampesier mais ba virus wana bisike ye to ya ngote mi batela kaka ndenge balobi ete to sukola maboko to sukola ka maboko to tika ko mitungisa mae soutien zate to kolia ndenge ni boyebi mboko ndenge ezalaka budget sa malonga te ba kopesa bino biloko kolia ndenge nini on se compare pas avec le pays parce que le pays ezokende nango na kozinda. Voilà, merci beaucoup. Napesi Pierre Elvis Mbote, napesi homme la japonaise Mbote et puis napesi le ma de Paris Mbote. Tokutani balashima bye. Nanga ezayo doto nanga ezayo nalingi yo na motema zala nanga tinasuka tindelanga banjelu fungola lola na